S'il vous plaît, ceux qui m'ont reconnaître Papa Oyo, hein? S'il vous plaît, vous publiez, vous me partagez vidéo Oyo. Bah, botola qui est mutuka, bien avant d'en venir Pozo. Avant la Pozo, ayebi le capitaine Lewis, colonel Lewis, je suis sûr. Bah, qui koboa kaye na cité verte na Sebo. Babwa qui est wana, babotole mutuka, babwa qui est wana. S'il vous plaît, vraiment, vous partagez vidéo Oyo. Comme on a Tumba. Ouais, Tumba. Peut-être. Tumba Dona. S'il vous plaît, vraiment, vous partagez vidéo. Ba drogué, ba kangé, ba singa, ba botolé mutuka, ba yo, ba boaki. Ba na cité verte. C'est bon, ils ont la cité verte. S'il vous plaît, vraiment, vous partagez vidéo. S'il vous plaît. Merci beaucoup, Balandi. Ya Océan du Congo, pe ba fidèle abonné na biso ndenge na mesana ko yebisa bino neto mesana ko loba na Océan du Congo biso to bomba la vérité te. Biso en Océan du Congo c'est vérité, biso to bomba la vérité na c'est alipekate o ezali Océan bolobi boyebi ke Océan et boya mbindo. Océan et supporta ka salité biso to kitaka sur le terrain pour na kozula bino maïnyo so izoleka na mboka na biso Congo ezabongo ya bino kabu ya bakisa na musakoli. Po biso kwa tout le baka na Océan du Congo maman Océan loba ndeko bino mimbenga loba ngape musakoli na Holanda bango na simato loba yango ekomi kokokisama. Maman Océan yebisa bino ndeko Félix paponye na Congo te. Te maman Océan tika za mwana Congo ko sala bino moko bomoni lelo komeli yo. Aloba na aloba bino boyebi moya kotanga kombo te so totangi kombo bino bomona mabe. Pasi mingi na Congo bon guérison na ndeko na biso Bruno Mimbenga na uté ko sala vidéo bomona ki azalaki bongo na émission na CML13 ya ndeko na biso journaliste ndeko non Bruno akoya ki bomona ki ba vidéo bino bato bande ko kanisa keza imu na pesa ki bino eza imu te za pe ba fanti te ndeko Bruno sala ki bestie et sala ki vraiment kanda ya mboka tant te pesa bino tobi ba toyaka ko kita awa to se sacrifier en d'autres na biso pour na Congo. Tant que so benga to lobi botinda liso biso mbongo to senga kezaka mbongo ya kolia te za mbongo ya reforme sa famille na biso te za mbongo pona to bundela Congo botaka tembe tala ndeko Nikolo utiko leka alingi abungisa bomoi na ye pona mboka Congo et le lendo tozolo babwe azaka ka kino lelo l'hôpital o azalaki yebi efe ba makambuka ngande mboka ezalaka balongoli ba kimisi azaka na l'hôpital bino bandeko na mona kina ba commentaire émission asaki bozo tunda siko boni siko ndeko bino kino lelo azaka na l'hôpital azolandela ba soin et puis na yebisa ki bino na lobby ba o balandaka émission moko lekaka na bi maman Océan kino lelo pe aza tala ne ba olandela biso na Congo balingi ba balo vérité te na yebisa na bi maman Océan bakangaka ye tovandaka bandeko bayebi pe babengaka tosola bango bayebi bayabo epu batoka maman Océan bakenda ekino lelo maman Océan azo continuer kana kosamba maman Océan komi abimi tongo ayo kozonga kaka poko likambo bafuneli eyebani te mutuna makolo likambo bafuneli eyebani tala na Océan du Congo ndenge tokomi ko risquer ba vie kasi tolobi tokokanga monoko te pona Congo tokokoma bababa te pona Congo tokoloba kaka toyaka kolobela mutu te mais toyaka koloba mai ozoleka na mboka Congo et pe lelo comme libiso tous les travailleurs ya maman Océan pe tous les travailleurs Océan du Congo to komi na danger na oyo tuko komi la biso na montaire na biso boyoki maman Océan boka mingi Moïse Ngombi maboko électrique et lelo na tongo bakanga ki à partir à 8h basinge bengami bakangi ndeko ya monde ko Moïse boy moya biso to kitakule zate po boko kitakuna tozela ka bango beko bakangi yo bozela beko bakangi yo nde bandeko ka to bengana kina bango tozaki na bango contact ya singa kino ti ba ya ko libérer ndeko Moïse na 12h tala no Océan du Congo ne to risquer ba vie yo mto mesana ko finga biso yo mto mesana ko lobela biso mabe est-ce que msalo biso to sala no Océan du Congo yo sala rango ndenge to tie ba vie na biso a jeu est-ce que yo tie vie na anje yo fanda rapona ko finga kaka solution ni sio pesi na Congo na mai onyo sezo le kana mboka oyo et si solution ni yo pesi tala lelo arrivé à pas pona moni bande ko bele bazo sepela ba prince ba bengani na ba mama ba ba luka bombo ba mumbongo mama msusa bande ko teka zandu abanda ko teka na zandu balongoli na zandu aya bimi ata na kwa che mo mesa acha ta manga acha ta mwa mikata acha mwani bobengani epo na arriver à pas to mituna na nanu est-ce que ya pas to boité
mais natuni koya papa na Congo na temps oyo eloko nini papa amemeli biso bayi Congo man bino bato bo sepela na arrivé ya papa koya papa na Congo roi belge yaki eloko nini ele biso roi belge yaki yi guerre ici na est Toki et papa zoya lundi le 31 eloko nini papa amemeli biso o bino bayi Congo man bo sepela o bengani bato batekaka baluka mbongo po kaka na arrivé ya papa muto aye na ya kosala 2 jours kasi bengani ba mama bato bateka te est-ce que bino boya kopesa ba mama na mbongo balesa bana bango po na Congo ba compagnie ezate ba mama nde bakoma olesa bandako mama tie mo mesa na ye na kwa po yebi ke na zo mo 10 francs mo 100 francs na lesa famille nanga kasi bino boye bo bengani tala Congo place ekindi ebisa ki bino ano c'est du Congo biso to bomba rafete na ko kita na zanu na ko sala micro balader na zanu boyoka ba mama zanu ebele ba bungisi ba moyina bango pona ne Congo bila nenga bengana bango na zanu tala bakambi ya Congo après bakambi ya bongo 2023 to bato pesa bango sous maboko mais surtout ebe élection isa na ngote pona ebisa ka bino na Congo na 2023 to ko tia mo konzito meme na mapeka ti parler du peuple non que to ko leka na mapona mito na ba élection e ko sala ma sous na Congo poto ke voter na muto biso to voter peuple a kolinga yene bo tshela biso te to voter na tala Congo place ezokini arrivé à papa qui ne ningani ba peuple congolais boye bisanga papa memeli biso ni solution ni papa yena ngona Congo papa ye pa vangisa bango ba solola ponde ko Félix akokana ete po ono so ba sala bo so carte ezama ngungu élection ezati kasi biso to yebisi papa to yambi yo etaki mosali ya nzambo ye na Congo kasi memela biso solution ngo ezani yebisa ndeko Félix atika kita bokonzi afanda mopanzi baluka muto aza makasi afanda na po diriger mboka na biso kasi ko yela biso likambo ya dialogue te usoki to kokende dialogue boluka mutu mususu wa rediriger biso to mutu a rediriger dialogue wana non ke ndeko Félix Tshisekedi pona maïman se zole kana Congo total na gouvernement oyo baza ben incapable bayi mboka bayi Congo man bazo kufa lokola banyama ba Rwanda balakisi biso batalisi biso ke baza na posa guerre na biso kasi biso silence so bayi Congo man ba bimi po ma défendre bino boyi bokomi ko kanga bayi Congo man bayi baloba bokomi ko luka bango bokanga bango mais na Rwanda baza même moral bango nyonso ba Rwanda balobi boma tika nyoka boma congolais kasi biso na Congo soto bito sala revanche bino bakonza Congo boye bokangi biso bolingi to loba te bolingi to marché te kasi ba Rwanda baza même moral malamu atika na ye nyama kasi aboma congolais peuple congolais partout aux alliés maman c'est autre ko tsela bino audio na mikolo uté ko le kana mission uti ko le ka boyoki batenu o ba sela ba FARDC balata ngo kutu na mute mais ça déjà na baboko ba Rwandais tala Congo na biso place ezokini peuple congolais et ça linga passe na ko mona vidéo bande ko na biso ba diaspora bo tina ka biso bobunda bobima bobunda bokyo ko zo ba carte d'électeur boye bisanga po bo voter nani na élection nini o bino ba diaspora bo ke zo carte d'électeur ah bozo ko sa biso to kufa po bino boye ko remplacer biso tozo mona na bamoko ebele o bandeko na bango baali bana baza même moral babokina be basangana ki bango nyonso o baali bana na baona kati batie même moral baye babengani bato o babenganaki kasi biso na Congo minoko mibale koto olobi munoko oyo koto baluko na munoko oyo ba diaspora boke ozwa carte ebele pe lobi nango mama océan bolonga poto bozo ya po ya postuler ta auto bomisa bana bato kinkoli
amemi bango po baketika ya zwa carte bakie basali tono bakufi. Est-ce que ya ozongisa bamilimo babana wana peuple congolais totelema tobundela Congo tolongola père tolongola kobanga ndeko moesitelanga video ya ndeko oyo Malembe yo tala. Anga za Lucifer. Mwana bazose mnanganga ndoto bokola. Ambango ngai. Beta na kufa. Beta na kufa. Beta na kufa. Ambango ngai. Beta na kufa. Beta na kufa. Ambango ngai. Nambango nanga. Nambango nanga. ndeko wana za koloba abangi soldat atali teni na ete pona mbongo nanga bomanga betanga masasi pona mbongo nanga soldat za mutu loko ayo tongi to banga bango te so na yebi ke likambo na raison na banga te Kongo za mutu te Kongo za biso nyonso to lo bango mel fo buka lo pango Kongo za maboka mutu te Lumumba kufa tika Congo, Kasavuba kufa tika Congo. Mobutu ya remplacer banga kufa tiki Congo, Kabila le père ya kufa tiki Congo. Et Joseph Kabila ya longwa tiki Congo. Nenga mo pena Félix Tshisekedi ya kolonga kotika Congo. Congo za mutu te. Tokoma na soma boy, tokoma ko banga boy. Na mboka na biso moko. Okomiso kotambola fo kengula afo bima fo yeba so ba yeba tokelo porte kokoko po yeba nani wana ye poto salini po na yibi yo kanani po na botele lo kanani po kana oloba po na mboko po to obundela mboko Kongo za mutu te Kongo za biso nyonso bino bandeko na biso ba diaspora sali pasi tout le monde a bien voté aux carte d'électeur. Est-ce que bien voté aux carte d'électeur pour voter nan, pour ça n'angoni, pour voter n'ango. Tant que bien tout le monde a voté c'est parce que Bobby comment que soit libération de ma ponamité. Car si bien carte d'électeur voté aux pour ça n'angoni. Ba diaspora. Boza ba diaspora mnoko. Boza la bateau te que Bobby que besoin de to bateau te. C'est que biso to l'équipe non esprit. C'est que ba maman c'est ande ba l'équipe non esprit pour ba baza sur le terrain. To bundela mboka to longa na distraction. Te la distraction ou te ko le kama kamba sindi na manike sandi elongwe na minuto comme distraction comme pap arrivé à pap. Koya pap ya mabete kasi pap eloko pap pona nga esengela ka koma na Rwanda atu na Rwanda obunisa ka mboka Congo pourquoi eloko nini yo ba congolais bazana ngo ya bino yo ki na koluka kuna. Non kako ya na Congo soka silisi kuna tuli bango kuna apwa yawa pourquoi bango no sa miso bango zotala ka na Congo pour que ba ya lukani pour ba ya ozwani après pas koya akiti na capital ok souksa akena SLP tala bango no sonde ba oya so ba ya ba ok souksa na SLP pourquoi alors yo peuple congolais lo bundela mboka yo kena ba distraction sanga tina Tovana to comme Orlando wa ya lobi ndeko Félix kutu mbongo afuta maka est-ce que biso na tanto yeba mbongo ndeko Félix afuta maka yeba tourner déjà le bas vérité bi ayebi salaire non ba salaire na zwa kate et si le ticket na mtu ba congolais que président Félix mbongo ya zwa kaya yebite siko yo ndeko nani o c'est parce que Félix Tshisekedi mbongo ya zwa kabo est-ce que biso na tanto yeba ngo
tout temps eza pas sa solution mboka tant on attend oyeba makambo te d'abord pe kutu yo mtoza mto alobela makambo te makambo so ko loba mafona mama na Assemblée nationale non que yo za ministre abidjo ko loba makambo wana jamais peuple congolais partout zali to bundela Congo na losambo Congo za mutu te Congo za biso nyonso buko lopanga Congo za maboko mutu te to baki to koloba pona Congo to ko bundela Congo po Congo za biso biso to ka otika bango te est-ce que tanga maka bango fo baza ba contribution te po ba opesa bango pe ba place ngo ba wela ba okoka na bango te tam suku biso tuzoza ko fana to ta bango na musika na ko pesa likanisi pe na ko mema solution alika place o bango basali bana basuki bo konti solution yi bazui tela lelo ba nommer ba bourgmestre ba wela ki bono me biso ba nommer bino ba bourgmestre ta ba bourgmestre o ba nommer pas même 2 mois de comment c'était la vidéo o Moment ni vidéo là où tu semble que ndeko na biso monter Moïse ngomi mi s'appelle électrique oh alinya kufela boumese ba fo salon ba na 8h et fo ngama 11h ba ndeko ba fongoli ba maison na 10h ya tamboli pona okekanga bango ba fongola est et loko ba tseki boumese sala yango wana monter na biso teke pe aza mutu a presse biso to luka information abani ko filmer ndete ma ba mfila ka biso na océan du Congo na uto yebisa bino to koma na ba risque pona ko bima fo gengula po bimi nde ba yo kanga yi est-ce que nde yango musala ba teli ba boumese boke na kanga ba mutu sa fongoli 10h tongo tela mutu 11h yo za na mbongo yo ke pesa bela wana o ya le kisio za mbongo o pesa pour kale sabana comment c'est banana tongo yo wana osalongo wana posa foka ngisa mutu maison po osala salongo fosa mutu ko biko fongola te foya pa batateka sisi bango ke botanda te salongo okoyebisa kaka mutu ka place oza partout liboso ya ndako no to liboso ya lopango no to liboso ya maison no propriété fo ezala okombolo longoli basali te esili est-ce que tokitela bacommune ebele basalaka salongo si salongo ekoma kopa bapolisier ayebi keso aleki mama tika mwa mitano kuna aya pese 500 leki mama tika mwa boye kuna aya pese bo aleki salongo ebele ekoma bon tokitela bacommune ebele to tuna bamama batekaka na bacoin bayebisa bino ya solo so salongo esalama pona nini bonyokola bayimboka tonyoka na ba pays étranger tonyoka masu na mboka na biso finalement tokende wapi tango bacho bourgmestre akomi sala musalo bacheli yo musala bachelo ke kanga ba maison batute et puis bokanga presse ozo sa musala na e obiso to luka information nde to tambola ko be place na moni événement ça na ko telema na caméra na ko filmer pona moni ces événements kasi boye bokangiye et Dieu merci nde to lo ba biso no c'est du Congo vérité to bundela rapé ka makambo vérité yango bomoni batiki ndeko na biso Moïse et merci azongi azana biso azape à bonne santé et lobi nango kulutu boketu ayambo o mboka nini yango na balusi miso na tala na opposant congolais bolobela ba peuple congolais vérité bobombela biso vérité te ah to yabi bino no sene bozana bobongami bo préparer bo c'est l'arrivée à pape bino no se bovandi bo c'est l'arrivée à pape pour benga bino no so bosanga na bosolola kasi makambo bino bosolola bolo ba pona intérêt ba peuple mais ceux qui bolobi pona ba intérêt na bino rendez-vous biso na bino rendez-vous biso na bino pour élection exacte ba yiko ngomane belé ba bi na tellement ki jour na ba ndeko to sola ba bi d'ailleurs to yem na to so ba carte élection exacte le peuple c'est le roi peuple c'est sous le roi peuple akala na l'axime no vidéo ndeko na telemeli soda so grimacer afungola grenade abwaka ali bomanga pona mbongo nanga alors peuple congolais c'est sous peuple akala te peuple congolais ça fungoli misu
peuple congolais sous peuple ezalaki te bagrimace babangi te eloko eboma biso kaka mosolo nde eza te mpona kobunda bato mpe totyelaki mitema bango mozwa na bango bakarte ça veut dire balembi na bango komba bateki komba bandeko na biso badiaspora pasi mingi na Congo mais biso bato toa na Congo biso bafrère congolais tokolibere Congo biso tokolemba komba te tokolemba mpe Congo te tokolibere Congo bino bato bokanseke Congo ekose libéra me na makambo etali baponami mais biso na Congo tolobi Congo kolibere na makambo te biso na Kinshasa biso ba résistant tokolibere Congo Congo eza ya mutu te Congo eza ya biso nyonso Congo eza ya groupe moko te bakangi bomengo nyonso evandi mpa na bango te Congo eza ya biso nyonso elobi nango ndeko moko lelo nabetaki mwa tu mama oseya atindaki nga ndeko wana alobi soki otali bilongi ya bato nyonso bafandi na kati ya bilongi ya bato bazanga donc ezolakisaka pasi na pasi mbongo eza te oleba ndeko basilika me tobandi koseka tobi ndeko olobi likambo ya solo donc so otali bilongi na biso nyonso tofandi na kati ya ezolakisa bilongi ya bato apasi na pasi mbongo eza te mais Congo pays riche bapeuple baosouffrir moto alamuki na ntongo boye eloko akolia eza te moto alamuki na ntongo boye ayebi te abanda apa asuka boye asuka wapi transport na Congo ekoma komata na ndenge nango mosala gouverneur aloba yango wana na gouverneur alobaka te bango baka makasi na mabiso na badistraction makambo ezanga ntina oyo bakangi kinganya aza na makala oyo bakangi before aza na makala biso makambo na bino balili na bino bosinyaki biso etali biso te est-ce que ntango bosinya makambo na bino etalaki biso boyebisaki biso bongo pourquoi so bokangi mutu fo biso toluka toyeba biso etali biso te biso tolobi 2023 mwa liboso yango ekomi daya na suka si la suite okota 2024 faut Congo soit solution faut Congo soit libération faut Congo soit mokonzi ya bien bamikonzi lokwa bamobutu abangaka te otie totie bamokonzi lokwa bapremier ministre ancien nani papa na biso Lumumba bino bomeki na 12h juste na 12h 1 minute c'est pas répondre à bino tete le mato bunde la Congo peuple congolais ba diaspora na komi nanga na suka na message nanga na olo baka eloko bosali esali biso ba yi Congo mani passe jamais bino bokoka kokende kozwa carte pozo za carte po bokena po bo voter nan est-ce que muto bino bo voter so bo zui carte bi 8 zui carte po voter Félix se photo voter soit disant mutu kingani est-ce que muto bo voter nde ba opesa bino ole ke bo chambo bato ba na posa bunda bino bokende kozwa ba carte po bo voter nan Congo kozwa libération na maponamité Congo kozwa libération il faut to bunda pata to ke maponami muto biso to revoter yete ba kotiela biso vote Congo esala mara awa maintenant ba kena publier ke na retambo na ba pays nyonso monde ke na Rwanda et ke na États-Unis et ke na France et ke ba bimi ça va présenter lingi botia na Congo botia présent o eza biso ba peuple congolais to pona raté inutile à voter to voter na quand tu es en route, tu as une élection, tu as voté, tu as voté. Mais tant que tu as voté, est-ce que tu as voté dans le Tchad? Tu as voté dans le Congo, tu as voté dans le Congo, en France, en Rwanda, en États-Unis. Tu as voté. L'élection dans le Congo, ça a été 2023. Alors, tout Congolais, tu as une émission, partager, s'abonner à l'Océan du Congo. Yo pe mto mesana ko finga mafinga na pesa biso courage pour que to loba mais na yebi sibino pona Congo to koma baba bati to loba kaka tina titi Congo reçoit libération après biso to tiki ko loba isa ki bongo ya bino kabuya l'homme poussé pour bakisa mosakolo l'océan du Congo botia biso ba priya bino pe ba maman bosambela pour ko banana na mutu atre maman océan kitati na biso batase botia biso na mabonde toza combattre na bandenge nyonso na spiritualité
na physiquement boye na nzoto botia biso na mabondeli oyo eza chaîne na bino chaîne ya libération bosabone bopartage bemission ngana bino tokutani mikolo ezali koya bye